mabele oyo pangi emela bawaye oh mabele oyo yaya emela ba ministre na banganga kisie emela bato nyonso benga yawe na bala yambe akota makambo na yowe oyelelisaka yo oyesilisa yo mayala benga bengela balongi ye benga nyama netumba akota makambo na yo yolela yengo sofa bensu ayayaya sofa bensu awe sofa bensu ayo sofa bensu mabele paiva majuda please paiva majuda ya kifunda na ngai na mokongo na nyakango la ngai funda na ngai na motowe na nyakango la ngai. Maman, vous ne pouvez pas ma boîte. Ah, vraiment. Nazomona batata mosi na bino makamba osala bazwi charge ya mariage yango papa bino ndinga sundolanga na bino kata na voti bino na basi aboyi na eko yebisanga bazosala makambo bango moko bonga na kende kuna na okeku kosala nini ba mibala lelo bakomi na bango ba esquiver kokosaka na bango basi ya olobelo maloba kitoko na banzembo makambo ebele libala ya solo fotu na kapa nzambe vraiment répondre na kokende te na kende pona nini tata na bino azapi ya tata na yemo na pardon maman botika ngana va na ngai natikala sa mobali na boy na ngai yepe mwana ngalo bili mobali ya kobala ye atiki ye sa mobali na boy. Lisolo to solo la kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, molongani, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Tango kila kyadamu ezalaki malamu kasi omona kiete azuwa ya ye mosui oyeko kela eva elekaki malamu elibala yango nde esangisaka bato emakwela esimbami na nzambe lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye. Lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye. Elibala mokano na nzambe elamba olati lelo ya pembe elembwa po santu.
siva bolingo molongani na ngai Nzambe kota makambo ya libala ye No kaka bolingo nde sangisaka bato mwasi ya malamu akomikitisaka lokola mwasi ya masese ayebi 4 coins ya ndako. Solution ezwami epai ya Patrick Malwavengi, pompe funèbre Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malwavengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malwavengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Éternel des armées, Père d'Ivoire, na commission moyenge béni, Zambé aux Zambé dit les miséricordieux, et fils de David, et pitié de nous. Papa, les cas pour l'imbisa nyonso où il y a 4 nisika ou ma bakou nyonso na bois qui ont parlé les arrêts dans nom de Jésus. Seigneur, na belle présence na yo ban sur le quoi alpha et oméga. Na belle présence na yo e ba ko régner 4 nisika oyo. Oh nyonso ko za la boke senali ko ranga ngo parler les arrêts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa na netoli yo na présence na yo de moza carte na biso pe parmi nous. Kumbama na omoyenge béni. Netola mana yo yonde nzambe mosusuta kokozala kaka yo oza leader de leader nzambalola. Sois loué, sois béni de tolobi. Amen. Amen. Merci na bande kono so bomesana kolanda ya bino mopandisa ngomone na mboka na kombo ya Edino Image. Lelo naza encore na plateau pour na koyembe ya bino Sœur Marissa Kinanga o lelo komi na kombo ya Sarah. Plusieurs années tout ça là quand na plateau awa moi te présenter ça souté parce que c'est solo là mais lelo ayeli biso makambo ya sika to solo na yeto na to yeba ni na memeli biso na mokola lelo na régie to na yemoko wa zule to na yemoko encore Gilles Vamanseka TV Mathéo Solution mazana biso comme assistant alors to kena biso mlaiti to banda masolo na biso mbote na biso mama Marissa Kinanga. Mbote ngoni ti ya bolembo boye pourquoi? Pour de l'eau on travaille tellement trop. Oui. Pour ça ba clip, ba to bande na tongo, ba émission, ba promotion en tout cas na journée mobimba na eka bouger na comme pour ça pongi. Pour ça pongi. Moi dit que musala na bino eza musala moko lokola soda non? Il faut bunda po ete futa yo, c'est ça non? Muta futa eza nzambe na ko bunda na musu.
mutafuta keza nzambe donc yo zosala ngo zobimisa mbongo na yo po ifuta na ngo te nzambe ayebinenga apambola bana ye ayebinenga apambola bana na ye vraiment so babengi lelo ya kobeta ofele osepela okobeta ofele te puisque hotel olala kasi nzambe te koza makambo nzambe te non okobeta ofele c'est-à-dire mutu ye moko koyeba mutu ofuna kokanisela ye nakokanisela yo nde fo bakanisa wana na pri te mpo eza liloba moso ntango ozobimisa makoki na yo na poche na yo oyo olamukelaka ntongo okota oyemba nzembo donc osala ngo kaka mpona gratuité comme ça non okoko ta musunga na koko ya boye eza pe na nzambe ayebinga apambolaka bato koza producteur moko mutu moko alobi no tikana asala eloko bo mpona ser marisa seigneur ayebinga atushaka bana na nzambe. Ah c'est bien. Alors bonne santé d'abord. À la grâce, Dieu fait grâce na vie na biso. Il y a mikolo ebele tozalaki na yawa 2 ou 3 ans passés omemelaki biso basango ya album na yo moko bimisa azalaki na titre ya Sans Toi te wana yaki Sans Toi aussi la tokomi na humiliation kuna album a siko siko nde tokomi na humiliation mais tozalaki na yo na plateau il y a 3 ans passés na Sans Toi album wana eza vivre oyo ezolanda nde eza humiliation kuna ngai na vérité mais nalobi ke ngai nayambaki yo na plateau na ngai tozalaki na Sans Toi siko lelo nde omemeli biso makambo ya sika humiliation kuna toyeba nano pourquoi humiliation kuna bon omoni mwana nzambe aleka na baparcours ebele so ozosala mosala na nzambe so ozoleka na bahumiliation te oleka na basouffrance te koni ezalaki molomo eza kati na nzoto ya lokwa nkunkelo mobo koki kotungisa bomoi na yango nde babengi kona oui kona eza wana balinga na makanza mpo balinga oloba kona ngo c'est quoi eza kolona bilanga oui bato ebele na ndenge abe nakaniseli kolona na batiktok partout nasala bapublicité nango c'est-à-dire eza kona eza eloko mo eza kati na ezosenga ebima fo benga messi abimisa yango akobimisa balie mpe ezali baorigine ba 4 maisons ça veut dire quoi 4 maisons? 4 maisons, ça va bien dire tu as côté mes parents, bisika to uta. Bien aussi le moment ça biblique. Papa. Tu mets tout yeba, aujourd'hui ça nous 4 maisons. Faut tout yeba ti maman. Oui, bon. Ça biblique ezali non, dans le bien, tu regardes des bibliques, tu regardes des cantiques aussi, mais pour l'instant eza ba introduction auto lo ba poto za ba to eli publicité poto to za na to boyite mama to kosolola makambo ya album la biso sika photo ye bananu 4 maisons ba deko obi otika bana na nzambe kaka boye kaka 4 maisons ba éviter ba yebi ba 4 maisons ba lien parental to développer encore pe dine to ko vanda ka wana be na yebi vraiment to za cette émission so benginga ya marisa ya kato ça ta bana nzambe soki ba éviter ba bi ya ko des cantiques on les a pour l'instant tous en on a parcours et promotion il y a l'album humiliation kona humiliation kona eza humiliation na sens nini eza abatu mususu osa musana na compagnie chef azondi maote aondi maote na tango za la basalité kati na yo ozana ba semence o eza la déclaration ba réclamation za kati na yo mabele na yo ezo yo kati ezo to sate c'est-à-dire et ozala nini partout zo sala ozana ka na humiliation na libala olambela mobali osalaka nyonso na ndaku ke mobali aokeloba libanda moi sona za mabe moi sona boye eza déjà kohumilier ekozala fiancé pa kokokendoloba mabe na o même ba diffamation mpona nini abebisaka bomoi na yo ahumilie dia bakokota puisque mutu kaka fasala mabe ezalaka satan mutu akotaka kati na mutu mpo mutu asala mabe mais ntango yozoloba wana humiliation wana bakoki komilika moto ndenge wana te efuza na ntina non non diable mpe bongo yesu baemiliaka ye azalaka na problème na moto kaya problème na moto te bongo job te na tuni azalaki na problème wana eza maloba selon bible oui na bien innocent moye akufile innocent saint 3 fois saint azalaki na problème na moto moto mosu se moto aemilie unya moto mtayibi mbo to babie mtayibi mbo ezaka nango kasi asana baba eza nini babenga oni
Tu attends déjà au yibité au yibina mi soit bateau bimina. Tu le bas non. Il faut répondre à la humiliation. Donc, c'est quoi, il y a un titre album là? Il y a humiliation, les gens ont dit que oh kama, le la biso, ba bitiki au papa, ate maman zate, aza sans valeur, sans considération dans la société. Nata koza humilié nzamba tumulaka. A lokoti apesi ope valeur ba kondi pe ba bima moi ministre abimi na azali moi etika ko ministre azali moi etika ko moi sa mukonzi. C'est-à-dire le zaka na ba etika ne ba ko ba pambo mane mwana ba pambo là oui ils appellent presque to ba na nyoso fo so tenga mega pambo ba Joseph bazaka combien la Bible yo na so makambo ba Joseph oui surtout makambo humiliation ezali ba mutu te bika mutu akona bonne vie ba ko pambo mate ba pambo la mana wa pambo ya pona mutu nyoso parce oyo non papa on a étiqué na mona minga pona nga élévation mingi na mona quand même à la école donc mona mo bominer va difficulté atoni samina ba yele meke ke mutu mususu ba futela ke ba classe ba nini akima ni ba classe ayiba kaka atrishaka c'est ça mutu azanga tina azana parent afutele minerval kasi azama yele ozomona ka bato na partir ma yele na akoma ki lever bato ba considérer mutu oza ki milia komi mutu. Merci quand on est bien bato comment élévation ya kamini na bana ba etike bana bazole kana ba parcours moko ya tina penda tene to lobaka donc bango ni ba pambo maka. Alors maman la biso Sarah tokolo kana moi ata moi loyembo moko amukete pona tout continuer maso la biso obombi la biso ni to zo ba de moi seconde na album Ozo Bima. Oui. Album d'abord, on a combien de titres? 11 titres. 11 titres. Préparons na mboka na yo to en France. Bon, et ça tout travaillons à peine à Kin. À peine à Kin. Banani ba yembi ko ba chanter. Bon, ba chanter ba c'est bien ba papa Lifa. Oui, mais non né. Oui, papa Lifa. Oh, il y a vraiment respect pour lui. Frère Clovis, il y a vraiment chemin. C'est-à-dire azaya pulutu na musala base ya maminzungu na mona ba yaki ba soutien na bango nzamba lola futa bango suko lika ba frère mbuta pe ba lika ki wana eza ba frère René Lokwa tout ça mo ba professeur ba papa piché ki kela même na langue yo achape na nikuna c'est-à-dire ba te belé bato ebele bayemi wana bato oyo kana mwa ata mwa extrait moko ya loyembo moko comme ça to continuer maso na biso kotelanga yo rabi kotelanga dona ye kotelanga morwa kotelanga mwana na yo bundelanga inalonga rabi bundelanga inalonga ye bundelanga inalonga abi bundelanga inalonga nazana moto mosusu te oyo kotelanga yo nazana moto mosusu te baboti bakenda lili te nazana ndeko moko te bakenda kokufa na guerre niolela yengoa Alléluia ngoe benga yawe na bala ya mango Alléluia ya ya benga yawe na bala ya mbe akota makamona yowe oye lelisaka yo oye silisa yo mayala benga bengela balongi ye benga mama netumba akota makamona yo yolela yengoe Merci, maman, va de la voix. Vous avez ma image vous comprenez à Tony Sabina Mori pour me sentir. Alléluia, moi, benga yawe na bala ya mango. Alléluia, ya ya, benga piangile yo. Akota makamona yo, oye silisa yo mayala. Benga piangile yo. Merci, madame. Hein, tout le monde. Non, moi, c'est mieux, hein.
En tout cas, merci le baladi de ce mot là d'Abisso. Ah, ok. T'as dans ce mot là. Moi, la tic, moi, n'importe pas ça va monter. Vous avez un tic, moi, serre n'Abisso, tic Abisso, Marie Missam. Ah, éviter de coca la peau de ça, et puis moi, mingue. Là, tout ça, nous fait émission pour la macamé. Est-ce que, à part nous, on va ça voter? Bon, on a évité. On a un geste, on a ça, on a on a évité, hein, bon. On a normalement annoncé à Marie de Dieu, on a boyé, idole, on a vraiment, bazalaka, baser kunda sister. Voilà, tu m'as sur la bassane, baser kunda sister, Nzambalola vraiment, à mon avis, au Botibana et Belé. Ceux qui les boyé, en tout cas, mes condoléances à papa, papa, na maman. Là, tout à l'heure, en tout cas, consoler, monter, mangapi na ozala na matanga, bazali qui sont na oyemba. Oui. Ba oyemba na osokwa basani na ke église inspiration izoya. Wana basela Marie bazali na onté, bazali basala. C'est tout à fait. Est-ce que tu vois quand moi nzembo ya bakula sister ata moko yebi. Bon, bandi me tel bese belé to préparer ba mélodie musumba la sima. Eh, mais ata te pour ko kanisa ta mi. Ba belé ceux qui to yemba. Simon ba yeba ngamo kona ko kite, c'est ça non? Té. Ba yemba ba ndimite apo banzimo na bon bese belé. C'est belé hein. Donc le tout le moi tous on vous êtes. C'est tous en bassi. Tous en émission. Pour l'instant tu préparer banzimo ou les la promotion album. Merci en tout cas te préparer qui ka banzimo za pour l'album yango to yoka za wazule zule ayoka. Alors ser na biso on les a qui première chanson. Ouais. Tu vois, il y a banzimo bien to classé hein. Donc classé. Mais oza na 4 albums asika. Oza na 4 albums asika. Oh, oui, bien, on dit qu'on va se retrouver dans des côtés qui sont vraiment les bains bien. Oui, bains. Ah, ouais, c'est ça. Oh, si vous Manzembo, vous préparez les bisous. Tu rejoins un clip, malalement, tu rejoins un waka. Oui, tout ça, ce qui est bimi, album, Manzembo, mon clip et Banzela mon. Et à Paris, toi qui n'as pas posé pour la clip, hein. Nalina tu n'as pas ser nangai Sarah Marissa c'est Sarah Marissa Marissa comme nangai zali na mboke ya ka Marie ma Marie batbaye Marie sikoyo comme nangai za Sarah prénom nanga ba nso ye binga na kobota mananga Sarah yo sikoyo to kata kaka Marissa Kinanga. Alors ser Marissa Kinanga nalina tu n'as pas lelo yo ils ont continué toujours à mettre la musique, mais la musique religieuse, surtout on l'a dit bien, ils ont moins baisse. Bon, ils ont baisse, la musique religieuse, tout les ont baisse, et pas à battre. Et pas à battre, qui n'est pas en zambété. Pour nous embêter, on a qu'à éternel, il faut tout adorer. Il faut adorer. La bus, tellement comme vers la fin, le principe que c'est qui sama, mité mama B et mati, c'est-à-dire amour est 20%. 80% bah tout va comme dans mon terme c'est-à-dire il y a moi ma makamuni na trop na diable zo ba kunda makamanzana ya moni ba makamba mabe zo kota na kati ya musique na biso musique na biso puisque et ba ko yeba ba vrai adorateur ou ba ko adorer père na esprit et en vérité na tango na bisana bango la principe lui okoyeba na yo okobosa sozo tumba lombeka mutu yete pa nzambe ba yebiso tika muyibi yo zo continuer tika ekobo ozo continuer tika ko sala ba faux compte tika ko finga bato tika ko finga ba sala nzambe bibebi ne juger pas yemo kwa yebi ndenge nini akopesa bango litomba musu pe ko zatina yesu na yete ka ko frapper moko na moko azo ko frapper ba sali azo frapper ba yembi babi nyonso na kuku ekobimaka poisa okovana makambo 20 ans ekobima lelo eloko moko te obomba na mokili. Alors c'est Marina Nanzela na yo ekipe basero babetami déjà to ba frère babetami non na tukanga zaka mutu wana te mutu akoki kokweya bibi c'est toi serviteur ba kokweya akapable de relever ba babi na galaxie 5 photos dans la fille d'esprit amour. C'est-à-dire ceux qui font la couille, tout sert à couille, tout confond dans la tête de la caille. Moutou a donné un moussala à PC discipline. Comme ça, tu as pu battre ma soum. Par contre, on n'a pas na yo, papa il dit la telle vie na yo. Ce qu'on tique kobo, quand tu as côté mousso tcho la rapé. Ce qu'on tique mouyibi, quand tu as mousso peut côté moussouso.
okenda mso osala diffamation na makombo ya bato ozomona c'est-à-dire mutu aza centre aza na ye te moko na moko tozomekola okovanda nga mpe bosepeli mpe na ser marisa te ozomona wa ser marisa wana kunga ba ser marisa alimaka bamobilama ser marisa wana bon elo esalanga bien puisque nalataka descente nalataka elo mo bato nyonso bakotanga baclip na nga partout même na vie na nga normal nalataka jamais sexy natika olata sexy te nalataka propre eloko etumisaka nga yango wana te ke soki ozalaka ser wana sexy wana ndengaki kosala nga mpasi ke comme naa nanga ser oyo alataka descente esalanga mpasi bakritikaka bagriffe to mpo na moni badior banini non c'est-à-dire griffe tiana bomba badior banini alors badifficulté nini ser okutana nango mpo toyebi ke même na bamusicien chrétien ezalaka lere mosusu soki bokopelaka te to bayebi bamona nano baevre na yo te basala loka baminimize moninga ekomela déjà omati mpe omati na pode moyemba omoni penake bafrère bavandi wana me bamabaa même na baéglise tozalaki nango na afrique boke vraiment orépété mpe omona vraiment ko bacoiffe yo mpe oui na baafrike kuta oloba wana kuta oyeba ye na yo te ni ta kombo asola fourmi oke vraiment à église moko boye mwa campagne en plein air motianga ta micro na basali yo bongo c'est-à-dire ezalaka bien na vie so ozokuta na badéception na vie ekolisaka motu mire neti nga boye nakuta na badéception epesaka nga su dimension kolinga nzambe koleka ya koyeba na vivaka na nai na kaye c'est-à-dire soki naza na belle na vani na ye soki kaye natumbi ye c'est-à-dire totiaki destination na ye nga mpe nake na destination ke tozaka accord du Christ toza ensemble nde tomona Abraham na Lot botamboli esimbi te akei yo akei ke tokozala jamais barankine tokozala jamais binemi ntango yokutana na bakaya ndenge wana esalako mpasi na motema alonga esengo ke omati mpenza babetela otama gitare bafrère bavandi na bango mpo nayebi te yo siko epa na yo otonisama na esengo to non omoi biso bachantre bayembi d'abord tozala bahypocrite c'est-à-dire wana nalobango mpe na matanga ya ser marie nsima nga nayebi makambo alibonnaoloba su te parceke tokosolaka album te santo tobeta lisolo quand même ekoki tozobeta lisolo ape dino nga mpe na mokima plateau na yo ozali chantre nayebisa yo eloko moko oyo nga nakutana nango par rapport a biso bachrétien nga naza lelo bayebi nga na comme caméraman mais bamosusu bayebi teke nga nayembaka mais nakenda na plateau nakenda na feti moko boye nasengi nayemba bafrère pene baboyi kopesanga espace mais nanyongaki nabia po bayebi kaka po bamoninga na caméra bayebi makambo so nga naza nango te siko eza mabe eloko ezalaka défaut ya bamusicien nyonso nayeba te onction motema emaka motu soki bapesi ayemba akotika oyeba pe te baninga mosusu bana mposa bayemba omona yakangi micro na ye ayembi après resila apamponebisayanga tosinalenga yokoyeba asalaki yango déjà propos soki moto asalaka bongo ata yembi na ye ndenge nini nzambe nga nayebisaka nzambe ata naza na defan oyo basepela na ser marisa efin ke seigneur atala motema nanga conduite nanga soki eza digne na miso ya nzambe yango les imports siko bafaka lolenge wana siko ntango yakangi kaka mikro yebike bachantre baza ebele mpo bayemba ye avandi kaka na mikro wana okoloba na bango ndi bafaka nyana okopesa bota conseil ngai naza na mpe moto amasumu lokola te pesa tama conseil osalaka bobotika mpe nano so bozwa ensemble na bandeko botikala mpe baninga espace bayemba ntango ovandi wana oyembi te omoi teke na motema oui ya mabe po babi royaume de cieux eza baviolent bakotaka c'est-à-dire ye mpe fosalaka violence yo mpo ozwa mpe micro oso tobi kaka ye mpe azobelela te oyeb mon frère oyembi mpe trop kotikelanga mpe mais siko wana siko ekomi l'esprit ya so ya bonzambe te ntango ye siko mon frère otikelanga mpe
Yé moi pour comprendre les techniques. C'est ça, il y a des soumous. Celui pour moi. Là, il y a pas de Osenga. Non. Parce que au lieu ce qu'on peut le. Bilo comme il faut autre ba musicien nion surtout tout na moko na moko. To eli même to en tout cas te ko tout na te. Beki sa biso. Lukata 10. Ngana yebi. Mais te yo ka ça. Na yebi ba wala ta ba kumbu. Te ko ta ba pardon ko ta ba kumbu. Awa. Beki sa biso ta 10 tout na moko total. Et si frère, humiliation qu'on a. Frère, pourquoi le comportement oui. Bon, merci en tout cas, maman Marissa, il fallait que tu sois là, ma solo, parce que tu bêtes à maman Bakou belé. Amen. Tu bêtes à maman Bakou belé. Tu bêtes à maman Bakou belé. Alors, pour que nous sigater tout écoute la deuxième chanson là, biso, tu bêtes ni nous préparer la biso pour la deuxième chanson. Mamma mia, mamma mia, salva. Te amo para sempre na minha vida. Mamma mia, mamma mia, salva. Te amo para sempre na minha vida. On fait des pains de maïs, on fait des pains de maïs, sofa ben soa, sofa ben soa, sofa ben soa, sofa ben soa, belle, pai vai me ajuda, please. Pai vai me ajuda, que funda na ngai na mokongo, na yakango rangaye. Funda na ngai na mozoe, na yakango rangaye. Konki na ngai na mokongo, na yakango rangaye. Pai vai me ajuda, pai vai me ajuda, please. Pai vai me ajuda. Merci, merci, merci. Alors, tout est maintenant, oui, mais les bisous na monoko ya portugais. Pourquoi vous expliquez bisous, maloba, lobi na monoko ya portugais? Maman mia, maman yangai, papa c'est leki. Papa c'est leki. To benga nzamba ya kokota. Maman mia Salvador, c'est-à-dire mobiki si aya. Abiki sanga po nazana nga ofene de père et mère. Mutu akosunga nga azati ba pome leki. Na mutu nazo mema kunkezanga na mukongo nazo luka lobiko. Est-ce que toda a gente que está Angola também está ofensa. Elas sabem. Irmã Marisa agora vou facta o tempo. Vamos aí mesmo na banda. Toda a gente que gosta da irmã Marisa. Tu a ver no TikTok muita irmã, elas estão a me escrever, me falar as coisas melhores. Gostei sempre. Alors, Sœur Marissa, Sotorobi, tant que vous avez bando ya poto na nozonga Sud-Afrique te nokinda jana gete bana likana bana na biso na sala ba promotion na ngai tout ça na sala ba clip tout ça. Ah oui. Pourquoi pas? Alors, Sœur Marissa, avant tout coup na troisième chanson na biso, Sœur Marissa Abakouk. Bostra. Oui. Expliquez sur Abakouk ngolobani d'abord. Pour tout le monde na sala Abakouk so de mieux rapide Abakouk comme comment griffe et ça na signification mobwe. Mais quand on limbola son maman. Abakouk est toujours dans la poste na ngai. Toujours dans la poste. Dans la poste na ngai. O kozela be ozozela mokeli aya kokangola yo apeso ba posa motema na yo. So ça na poste na nga prière, na poste na nga osala makambo nzambe, na kozela ta eumeli suka ekokokisa melaka. Donc wana Abakouk. Abakouk asko na poste na ye. Ana bureau na ye Abakouk ana bureau hein. Siko yo zala kanani nakata Abakouk. Non, Abakouk c'est-à-dire biso toza Allemagne. Oui. Toza Abakouk Allemagne, ou to ana biso groupe na biso Abakouk Allemagne. Babakouk ba na Belgique, Babakouk ba partout dans le monde, ouais. Tout ça c'est un groupe, c'est un ministère moko vaste. Papa na biso normalement c'est évangéliste, le ministère est munene.
partout azali kokende azobota bana ndeti nga boye tobanda ensemble na Afrique bamakambo suko ndeti to découvrir et pas mosali na Nzambe na Bostra la bonne sémence na Bostra c'est-à-dire pas hier na évité mais il paraît qu'on a babi doctrine na bino niska que il y a ba séparation. Est-ce que c'est vrai? Non, que la doctrine na ba séparation des batu ba lo bilan toza non. Séparation t'écoute tout papa ça la sabiso bébé c'est-à-dire bolingo. Séparation ça rende yo so na camarade mo boy. Ah OK kotonga yo. Olingo ke église to sa makamanza mazo mona kulangwa. Azo mona vie ba ekobo. Obi ekobo to kima na ba préservatif aux acidate. Tout sémence o ekotaka. Omoni sémence ekotaka na plastique hein. Ozana plastique kasi mutati ope milieu mabe na kati na nzoto. Oko comprendre. Est-ce que tango motakenda usale ko ba pensa non na ba milimo wana ba sémence? Non, au moins que yombo il vous savez na aveuglement, mutazo sane azana 5 basi mibali ebele, c'est-à-dire azo cumuler il y a Jean, il y a Pierre, il y a babiloko wana nyonso. To yaki na connaissance te, si ko connaissance ye moi si auto mobile avant bala, faut appeler sambo ali bala, ba ke na mairie, ba kei bisika nyonso esengé 3 mariages. Wana ne mobile. Vous avez goûté laissé et ça wana yango libala te. Ils ont touché. Est-ce que on na mona lelo aux mobile to mobile moi si femme me la tina mariage. To fa goûter nan. Papa, ne tant que biso to ba chrétien. Bon, ils ont ba chrétien musu au cause apé ba akokuya. Yo pas to le bano akokuya. Akokuya, so ka yeba ki angote. Ayeba ti. Oui, so ka yeba ki to azali chrétien beton au kara. Ba chrétien le lengua. Oza na une film n'est pas nzambe puisque bien que tobi tozo encourager ngote babi c'est sur la serviteur barokwe asa capable ya kotombola. C'est-à-dire mutako ko ya kotika na lisumu te. Koko ya mbala moko kotika na lisumu te. So ko ino mbala moko o telemi o prendre conscience. Obi ekobo pe la raso ko goûter. Mais si yango peso détruire l'église. Non, et détruire te obi ya témoin de Jéhovah. Ngana uta na église ya témoin de Jéhovah. Pasteur musu ba koya mais boti le loba ndimi bazaka wana po photo limbisa. C'est ça non? Mon dimi o azaka wana. Pasteur c'est pas azana droit koya te. Ana droit koya te. Ah droit koya te. Ba koya te. Te wana baba faux pasteur. Ah faux pasteur. Si ko pona oyeba pasteur malamu na pasteur mabe oyeba ndenge. O atambola sembo, eza mutu mususu atambola sembo. Sembo ko yiba te, ko tonga mutu te, ko finga te, ko tambola na vie publicité te ya ekobo te. Ba pasteur lengo na baza? Baza pe obele. Ebele o ngape na yebi. Ba pasteur ba tambola vana crainte nzambe baza. Ba ko zanga te bazanga poani. Soki baza ta 5. Bien qu'il y a ma baissant, il y a 100 des arrangements. Quand tu benga badadi, bango ça la paix ba. Bon papa, biso toi na biso na biso qui est bien jugé point et tout. Tu es jugé évangile. Vendeli ah dobi émission en autre au salon sur émission sous to lobela ka marabanzembo. Le love mo kangi ka ngai. Non la kangi de non na ba ko biso traité de mais est-ce que vous sert mais est-ce que solo le promotion ngai. Mais donc il na promotion toujours. Mais faut donc solo la rappeler pour ba pe mozindo ali kamto solo la maman. Papa, omoni to tika na makamwana to ki na ba camarade. Aux camarades, les camarades de ancien partenaire. Au bali moi sinon papa il dit. A camarade ancien partenaire a bien gagné un coucou. Si quoi yo, on encourager mobile à libala na ancien partenaire libanda. Alors yango est-ce que bazo ba ke c'est ça ma bé. Yango est-ce que na kuna bazo ba ke bozo. Et ça ma non, mutu nyonso atanga chrétien aux mariés, au cause assu na relation na ancien partenaire. Tout à fait. Pour ancien partenaire, yekout so ça qui malama ko tiko to yengaka. Assez partenaire yo ta cotisation ba semence ba be ba demo ebele na nzoto. Muso a cotisation ba miom, a cotisation ba milimo mabe. Ba miom. Ba semence ma be. Ba bino ko na ni. Obi so de la vie bien biso ba chrétien pe zo bunga pe makasi hein. Te to bunga te. Est-ce que ba ndeko oyo to ba passer na biso ba obisa so ba bazo so makambo wana est-ce que toujours croire na ngo vraiment? Pour moi na encore plus c'est plus ça masumo. Pour moi c'est libala. Yo aux anciens partenaires qui ko ya kaneli sozuba au moment si musu aza mobile na ndako so ke ko na ancien partenaire ya aza ya ba loge
aza marabu ayena mobali aza na yebo abanga ne nzambe na kata okeka na musaba longoli yo comment ça autre chose botutune kuna yeli bon siko ye partenaire o anda kuona bonzambe zate so qui botutela ndese ke bonzambe zate siko yo so fa na moi c'est public na kata ndako est-ce que ndako na bino ko moi si na yo bobale mibali mais to kimela pas zabe pona ni ko to zalobi côté parce que moi to so balancer na biso ka wana question yo tule yo to bila ngai ke ce qui milimo ay ni na kata ndako ya les amabé mon frère to bon merci en tout cas c'est la solinga na ye alingini to kenzela on mais non na to éclairci bana na nzambe aussi biso ministère na biso tokabola famille te ministère na biso elobama eza nini te eza soki muninga za mabe muninga mso na ba diffamation contre muninga bovani mutu muso mona ayepa na yo bovandi bambule bela bi famille tina suka allez soki muninga nza muso mona sorcellerie c'est pe kotiye ayebi famille tina suka akomi suko ke kono te ba vene pa ya batu muso ba yi siko mona eza na camarade ya de mona non faut tika bon merci to ke le non parce que za mo mula iso to dinda wana to kota alors ndeko tokozwa mwa loyembo moko so encore poto kitsa mwa tension toza nango efungu nzambi emona suka omalalela amen haleluya amen haleluya haleluya ni wapangaza Alléluia, tuinga ya fudio. Alléluia, yemi wamanga sunu itoso. Wamanga sunu pangie. Tuimini ya fuambe. Yani luzoro kundiame. Tuzola na kundie. Tuzola na pangiame. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yani wafangazu toto. Alléluia. Merci. Répétez. Nzembo kitoko boye obi na yebaki nzembo yo na bolenge et puis na yebaki yango na orchestre mo tozaki na Paris awa afro spirituel nzembo bien lui yebaki yango oh on a chrétien bana bolenge pe bana bolenge tango yeba nzembo kosala konde bon ebe ma appelle la dimension mususu en tout cas mutu a composer kango zambalo la pambola lobi vous pensez que les gens interprétent un peu la langue na bon ils ont déjà ba archive na merci to comme ko na suka ya masolo na biso liwa ya mira yesa parce na yebi ko linga ki mingi kolinga mingi boto na mona ina vite kasi na bane ko sepela ka ndinga jiwa kaloba mwana Antoinette kasi yango la kolinga betinga loba mwana Belinda so yoki mwa souffrance mwana Belinda yoki na mwana Antoinette c'est-à-dire abane mama kufeka bane ko lamusa kombo mama na Emira Isa c'est-à-dire esika na ndako lingele banda ko tanga ba feelings na ba nuance wana ekota ko na mwana Antoinette te mwana Antoinette na ko jouer na ko jouer na ayebaki bena musala musaba dia on fait trop jeune talaka kufine na mboka mopaya il parle baki ka ya kozo mazo kongote bon tam pas déception kongo zaki mboka pasi na ebité na samba ba makambo ya ba information non to so la kasi parce que ba information ya théâtre na zana ngoti wana koko na sa rappeler no batango te balobaki akozonga su Congo te parce que Congo za na mboka pasi a trouvé mboka na ye kitoko na Angola kuna ngalo te ngai wana naza na commentaire na uloba wana tango yoyoki ke mira esa kufi pa na yo salaki onde ni lobe non na bana ko loba no sanga pasi komona lenge mwasi denga kei yango ezosenga biso to approcher bomo na biso pa Yesu to kabango sincère puisque pe mesana on le croit manyongo
utakope son mbongo le baye ko récupérer mbongo na ye c'est-à-dire tokozala lelo ozali le bozati soko ofandika na misala ya soloka ya jalousie ya ba diffamation ya kotonga ya koyina ya kokosa ba makambo même pesa correct eza vraiment bien ti kozala na amour lokola Galate 5 kozala na bolingo mwana nzambe foza na bolingo bien que toza batunga mona koma omona collègue mona musala zo so likamuro zo sepela te omona nga mona baye moment na ba santé esprit molimo o eza kati wana nga mapesa Marcel na komo yina boye même bato belo basalinga mabe na koki ko yina bango te na yina bango ba fala na mutema na yini mutu na po asalinga mabe ko za mutu asalinga mabe blessé nga makasi kasi na tika te na tombe de grâce a ozo ba frappe na ile tumbe nzambe mtaini kaina yina eno na osangi miséricorde ya nzambe nzamba bongo lisaye aya suna kati na ngako kotika ndeko na tombe de grâce ndengo lobi wana bon tombe de grâce ça la kolakela moto mabe non kolakela moto mabe mwana nzambe tina pas de droit olakela moto mabe bongo kotika ye kotiki seigneur azwa soin na ye utakela ye otiki noka koloba non na lebelo tina bi nzamba azwa lokumu azwa contrôle na bomo ina ye na bomo ina ye kasi akopesa akoza pe contrôle na ndera akopesa pe Magamba bien. Donc toyemba nzembo oyo mabele oyo dédicace na nga na mira esa mabele oyo mabele oyo pangi emela bawaye mabele oyo yaya emela ba ministre na banganga kisie emela bato nyonso koleka nango budia kifeti vanga lulendo budia kifeti vanga lulendo pangi una ibetelo una tempelo moyo mutoto tukwendanga mutoto tulumbanga sango ya merci sœur Marissa, en tout cas tokomi na suka ya masolo na biso toto yebana siko album tokozango quand bon album eza lokola na ce Seigneur a battu le biso na 10e mois. Na 10e mois, donc mois d'octobre. Mois d'octobre, ouais. Ouais. Donc tous là, combien de titres? 11 titres. 11 titres. Et c'est vérité? Le Seigneur a pu sa révélation. Barema ezoya okota armée de midi nzamba pesi. Okoti na vie de guerre nzamba apesi. Ba jeune na 21 jours nzamba opesa. 40 jours à opesa. C'est-à-dire erbozo yoka ba bataille de Gabon ba maté à papa. A opesa évangéliste Charles. C'est-à-dire ba mélodie sous ses eaux matane tout. Oui. Makambo solo ba mais na oselo émission mo to solo pena makambo ko zo mona leti moi to ki so la mi to bébé langa na kanga to embanze mwana yo ba chanter indela nganga na kanga mana Yesu si jankulela na tikinano ngana tinga mayo yaya si jalibala na tikinano ngana tinga mayo yaya bina mama yaya abina mama Yesu si jankulela na tikinano ngana tinga mayo yaya si jalibala na tikinano ngana tinga mayo abila mama abila mama ya wamilele muwabaraka mi Yesu muwabaraka mi Yesu wamilele ngowaye wamilele muwabaraka mi Yesu wamilele muwabaraka mi
Yesu milele wawaye shilo wa milele o Adonai wa milele o mokango ni wa milele o asedi jo na ngale o odisi ya bawaya wa milele o Shaddai wa milele o Adonai wa milele wawaye wa milele o molongisi ya bitumba na ngaye wa milele o molongisi ya quatre maisons na ngaye wa milele o molongisi ya origine na ngaye wa milele o molongisi ya libala na ngaye Yesu wa milele o. Merci la radio se retrouve dans la émission en tout cas ser nangai mo mbote puis to succès émission la histoire. En tout cas la pesi balinga minyonso o balinga ngai mbote belé bosé belé eza boza me belé na mo akutu ba comme mon père yaka na plateau makonda na bena ana na lengo bambote belé balolo bambote belé papa na ngai zek bambote belé na libota na famille boza telme belé grand na ngai à la Rius na Italie na mwasi na chocho na pesi mino bambote vraiment ebelé nzamba lola amona biso nyonso na kati ya libota pe consolation na motema ya ndeko na nga Rit abungisi mwana na ye unique kaka moko nzamba console motema to ensemble tozolela na yebi lobi makamyo so aussi là za fort bambote belé nzamba console motema na yo na bonne na biso na bonne semence babaku Kalman sœur nanga Mimi na Belgique ye pa mama bakuk na Allemagne mama Mami Charles mama Mami mama motema munene mwasi ya pasteur na biso Charles mama motema ya mbaka bamba na côté gauche zamba pambula ministère kesu liboso oleka balinga minyonso o ba soutenir nga na album oyo photo réussir o ba kulutu na nga ba frère Clovis en tout cas ba mbote belé ba frère René ba frère Mbuta Kamoka ba ndeko ka ebelé ba papa Lifa baza telme belé nzamba lola apambula bino sukoleka oza nzambe toza toujours ensemble bandeko nyonso a bonne semence mbote ebele. Merci tukona suka na bambote na pesi mbote na Gilles Vamanseka TV azolanda biso na sima ya kamera. Ya gina check na bosa ni fa gina check ya gina check. Yo wana nzambe ya pambola. So yeni na suka on se zo ya boza pe ba kombo ya ezo ya te. Merci na bande so boter kolanda émission oyo merci na Katia Lindanda frère Eder ya kata Lindanda Kangi Mateus Lisomba ye mokola Lindanda c'est aussi ça na sisi yo pe c'est frère Mateus Lisomba na peso bambo de Sikozali Gilles Vamanseka TV le véritable diamant José Leumba 5 étoiles de love dembo moment samande fois à la ramoko na Paris en tout cas binonso oyo pozaki nanga na c'est joli et sans oublier Wazule ndé muta coordonner émission oyo ndé muta sali que émission oyo et salema to ezala en tout cas merci na régie Mobiba lila kabangu mbote bon s'abonner na Panza Sango ya Congo et aux studios na bino Panza Sango merci tout le monde bon na balasima ciao oyeko kila eva eleka kimala yango nde esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye elamba olati lelo ya pembe elembwa posa
kaka bolingo nde esangisaka bato. Mwasi ya malamu akomikitisaka lokola mwasi ya masese ayebi 4 coin ya ndako. Mwasi ya malamu atosaka babokilo na ye. Mwasi ya malamu alingaka basemeki na ye. Ser Nene na frère Abilio. Oh, Yanzaki Abilio, hein? Pasteur Samba na Ser Elisa. Atozangi libala talela na yo Nzambe. Atozangi libala talela na yo Nzambe. Ata selibela tinzoto talela na yo mobali libala lokola vase kwaka makili banda bamonaki yango eza ya pamba asuka wala yo na bolina lingi yo na libala na kuina file na bolingo na yo. Pasteur Simon na Machili, Pasteur Ricky na yananga mami oh ya Berta na ya Nzuzi, Frère Makonza na Sœur Pauline. Salela kontima na yo ata batoli yo sangili bala yo petu na yo kokoka talela na yo molonga ni talela na yo molinga mina kuya talela na yo Nzambe na biso mopesi ya libala ezali Nzambe. Amor uma coisa maravilhosa. Eu te amo tanto no meu coração. Falta de ti, tô perdida, meu marido. Tu és lindo, meu marido querido amor. Amor, une chose agréable, mon mari. Tu me laisses pas, j'ai besoin de toi. Je m'engage de t'aimer pour toujours, pour les pires, pour les meilleurs. Amour, une chose agréable. I love you, Dad. I love you. Oh, ya Peter, si ma maman malamu. Ya Mwanza, si ma maman malamu. Atana tangwa pasi bosimba na makasi ata mbonge na kati ebale bokangama simba molongani na yo ya Peter. Asuka wala yo na bolina lingi yo na libala na kuina file na bolingo na yo. Asuka wala yo na bolina lingi yo na libala na kuina file na bolingo na yo. Nzambe asala biso bato miso mibale matoye mibale mama madusu ya solo mibale moya monoko na mino na lole moyi maboko mibale moyi makolo mibale ati motema te moko tosangisa mitema na biso otosala pwaza bioko mama mama Prophète Samuel Panzou, évangéliste Adolin, oh Tsamba Pangola Bilo, Pasteur Bokechu, ancien sage, na maman Malou, Rosala bien à Libala, apôtre Victor, na maman Marie, Frère Moko, na Sœur Lydie, Rosala bien à Libala. Je calmerai le vent, nous réveillerons le soleil. Oh qu'il est doux l'amour, oh qu'il est bon d'aimer. Molingo bangaka mokonzi te atako pasteur etala te atako diakone esekifa te atako bapompi bakoki te koboma motu ya bolingo.
crise économique ekoti na mboka kasi soki na banzi yo bolingo nayokaka pasi te mama okil est bon d'aimer okil est bon l'amour oza mystère oyo mosika wana yo kosasola video na liba na pina file na bolingo na yo lolo chéri nanga bébé malasi nanga mpona mwasi deja Baptiste akata makingo mwasi abiniti mokonzi alobi olingi nini basengi moto ya Jean Baptiste mpona bolingo nde Yesu akendaki ntina ekolusu mpona bolingo nde Samsona apesa sekele nyonso bolingo eponi te soki ezwi ata bobenge bapompe